Congo. Congolais, tout battre la mboka, moni mungunya tanga kotaka, to yebi ke ba konzina biso, ba ko sala musala me, ezo sala teke non poto se pelane surtout. Attaque Congolais, je suis né à Kinshasa, na sengi kakande, tous les Congolais, oazana kata mboka, to batela, ma belle na biso, tous à la vigilance. Tous à la vigilance, tokopesa mukuma na mokonzi ya mboka, mais ye moko akokoka yango te. Bato ya tosala nyonso tu bazala na elongo, tozomona ndenge tosalama. Tozala nde vigilant monguna sa koti, bavoisin, bandeko na biso tu tozalaka na bango. Tozala na bavoisin ebele. Lelo oyo, toloba te ke non. Ouais, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Congolais. Bonjour à Bandekone surtout. Bonjour. Vraiment, les Congolais surtout. Vraiment, tout ça dans le temps où il y a des biso. Bandekone biso il y a Goma. Vraiment, tout ça dans bino. Tout ça dans bino surtout ensemble. Donc, batoto ya Goma, asati sana, makameze le kakuna tozolo na mobisene surtout, ya bino ndeko Congolais na kati ya Suisse, ese ekweli biso, tomoni ndenge bandeko na biso, ndenge batoko kima, mabele na biso moko, mabele na biso moko, oyo nzamba apesa. Batoto ya Goma tozala elongo, ya bino ndeko Congolais, na kati na mboka na Europe na kati na Suisse yango moni ke message na ngaki yangwana tellement de lati bateni pour to partager elongo na ba soda na biso moni mungunya oyebi mutu wana te zane mayele. OK, bozala malamu, on est ensemble, nzambe bakoko bakoyoka kolela na biso ya bino ndeko atake icône na kati ya ville où il y a bien, Sengelaki, Bisotou, le côté de l'autre bateni, il faut na loba. Donc, on est ensemble. Na batoto ya Goma. Et ça se passe. Bon, quand certains nous donnent ba poto awa, nous tozomona yango. Tozomona. Mais to sungande mokonza mboka. Na osenga na tous les Congolais. Donc, toko sa la marche, to panzane surtout te, wana za mabele na biso. Barolinga bobe bisanye surtout, après sima, nanso ya kusala yango. Donc, mokonza mboka, c'est un Kinois. Abotami na Kinshasa. Aza Kinois. Donc, Fachi Béton, abotami na Kinshasa, c'est un Kinois. To yebike, yemoko akokoka yango, tazo sala nye surtout. To yebi ke nyoso to ko yango te to lo bate ke non nyoso to sala eza ya malamu ya mabepe ezali me mboka na biso eza mboka na biso to zana mawa bandeko na biso ya Goma tala to lelo to lati bateni pour bandeko na biso nyoso tout ya Goma. Donc to za elongo to luka to sala oyo to sala. Donc, Bakinois, to bebisa nyoso te, oye zamboka na biso. Bakoloba kaka keno, azosala bien te. Ata oya koya, bakoloba kaka kosala bien te. Botala, tanto longoli, seko, toye kozwa, papa na biso désiré, toye kozwa Raïs aye kosala 1 plus 4. Ezaki ndenge nini? Ezalaki ndenge nini? Lelo oyo tozuki un Kinois abotami na kin makambutu na kata Kinshasa aye kokola na kata Belgique.
donc bandeko na ngai bakinois nayebi ke toza na pasi tozokotela moto moko te biso toza na pasi na bino surtout bandeko na ngai mpenza ya Goma batoto ya Goma toza na bino elongo na miso congolais fongo na miso donc kobebisa nyonso tu te tozwi message nyonso tu bandeko na biso nde bakufa kuna na kati ya Goma vraiment epesi biso tu pasi tokobelela awa ateke ya bino ndeko na kati ya Suisse donc topesi makasi na basoda na biso nyonso tu ya mboka bozala kaka vigilant parce que lelo oyo toyambi ya biso mokonzi abotami na kati ya Kisasa nyonso tu akokoyeba ngo nyonso tu te mais mukumba ekomata na epa na ye tosengi kaka nde tozala nde vigilant tobebisa nyonso tu te nga na kosenga kaka na bandeko tous les congolais kuna na kati ya Kisasa ya bino ndeko omoni wana eza mboka na biso nayebi ke tozobundela mboka ntango tokobundela mboka toyeba manifestation esalaka malamu mais tolingaka te tobebisa nyonso tu oyo eza biso na kati ya kapitale omoni lelo marche tozosala ekenda ndenge ya bien ya bino ndeko depuis Suisse toyebi pasi ndenge ezali na kati ya Congo toyaka Kisasa toyebi pasi ndenge ezali bamisala mwa mobulu batransport mwa mobulu mais totika teke mungunya kotela biso tovandi na barwandais tokoli na barwandais tomona kutu barwandais mosusu à l'époque ya ye moko Seko atiaka bango mpe na kati ya bagouvernement tozalaki na papa na biso tozalaki kobenga ya de la pente bazalaki ebele bamosusu mpe bakomaki bamusicien mais tobatela Congo donc Fachi Béton c'est un Congolais na biso moko mabele eza mabele na biso moko oyo nzambe apesa biso oyo bakoko bapesa biso oyo Simon Kimbangu azalaki mais tozomona bandeko nde bazokokima tokuti kolanda ndenge balobi na biso awa na France 24 que ezalaki déjà plus de 800 personnes oyo bakufi vraiment batoto ya Goma asante sana mes condoléances na bandeko bauti okufa talaka mabele ya biso moko tozokima mboka na biso nga na kosenga kaka na bandeko tous les congolais kuna na kati ya Kisasa ya bino ndeko omoni wana eza mboka na biso nayebi ke tozobundela mboka ntango tokobundela mboka toyeba manifestation esalaka malamu mais tolingaka te tobebisa nyonso. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision. On a aussi maintenant merci. La boulot tout et ça l'a marqué déjà pendant mon absence. Et merci na balandi balandara Trésor Moscou na Global Télévision et na aussi na bon merci parce que na o news la salle à la sombre album na vente en ligne et merci encore. Balandi à Global Télévision avec Émero Trésor. Merci vraiment, merci. Et talara tozala tant qu'on a zala été méthode zala va prendre grâce à ton travail et puis merci encore.